aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Peneur Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola. Yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fred. No comment. Bien-aimés dans le Seigneur, topé simno mbote na komona Yesu mokonzi alola ya likolo penase oya sanksibiso mokwalelo. Na pe simno mbote kolo apambola bino. Et lelo tozali comme matin moko kobungisa elikiate na Yesu. Lisolo tomemi yangwana muto ozolanda biso ozwi occasion ya kolanda message oyo tikanzamba pambola yo kobungisa elikiate. Que ce soit que les choses ezo tambolate, que ce soit santé ezo marchete, que ce soit ba faire rien ne marche, que ce soit ba résultat ozo zela côté et là qu'on a quoi assurer yo au nom de Jésus ko bungisa espoir te parce que Jésus-Christ il est notre Seigneur et il est notre sauveur. Asa capable de makamnyo sonangonga oyalingi. C'est pour cela na bondeli pona yo Nzambe na lola pambola de quoi landibiso na kate émission oyo et tozo parler sur gloire na yo na bato oyo balembi pe babungse likia Nzambe kutana na bango parce que tu es le maître et tu es le Seigneur, tu es le véritable Dieu o tozo tombo na tang oyo zala solution zala délivrance na komona Yesu. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Le lot ozali ko parler likammo ko zali très important o Nzamba pambol bisonango ko perd d'espoir te en Jésus. Et Yesu azali Seigneur pe azali sauveur. Alors le lot ozo parler message na biso ezala mukanda ya Jean chapitre 5 verset 1er. Tokoki kotanga. Après cela, il y a une fête des Juifs une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Or, un ange descendit de ton à ton dans les piscines et agitait l'eau. Et celui qui descendit le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie.
s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Merci. Le reste est au Kitanayo, tu okokoma na 16 message na biso continue, mais biso to sukiwana pour tous na média to expliquer le reste na libumu. Alors, kola pambola yo, Bible lobi ezana mwana mobali moko na Jean chapitre 5 verset 1er, azalaki malade depuis 38 ans. Donc abandi ko bella soko le 38 ans malade, c'est que obakisi na âge na ye et moto ya umela ki na malade, ça veut dire na vie moko sans consolation, na vie moko sans esengo, na vie moko ya ba déception, na vie moko ya ba problème, na vie moko ya ba difficulté, na vie moko ya ba combat. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu passes dans ta vie, pendant que tu passes, tu vois des choses qui ont augmenté, plus que ta vie, sache bien que c'est un plan démoniaque et c'est un plan satanique. Et bando ki bakoy ko lingate na vie batiki la yo kimia nde vie moi mobali oyo pendant durant ya tanaye batiki la ki ataki mia mukete. Mais na bolingo na Nzambe, Bible lobi que chaque chose nzamba bongisela kango temps. Yango mona na vie ozo nyokama, mais yeba que souffrance na yo et ko tendre jamais objectif o yango elingi parce que nzamba ko casser yango na ba moyens différents. Et le lokolo azana porte na yo pour na ko casser ba moyens so diable azo ko linga ko sale la po a casser objectif à vie na yo. Bible lobi Jésus na Jean chapitre 5 verset 1er, et ça là qui n'a fait yaba juif na kata Jérusalem. Au le temps de fête batbazo fêté, mais ezala qui n'a parti musu batbazo fêté te mais bazaki malade. Yango mona le monde est divisé, ba musu bazo sepela ba musu ba olela, ba musu bazo kunda ba musu ba obalisa, ba musu bazo balisa et ba musu baza no hôpital. Voilà que le monde est divisé. Et peut-être que yo makamne ko se retrouver que oza parmi batbazo balisate, oza mais parmi bato bazo ba déception makama mabala. Oza parmi bateau yo bazo sepelate, mais oza na parmi bateau yo baza na hôpital. Oza parmi bateau yo bazo sepelate, mais oza parmi ya bateau yo bazo ba problème moko, baza dessus azo mona mutako bete li solote. Sokyo moni mutako bete li solo makamna yote, et Jésus est le seul Dieu oyo ko partager naye oyo azanzamba yo kaka mutu atana kuku akoyoka ata makamna kata mutema na yo sans bimisango. Nzambe apambola yo. Biolobi lokola fete zalaki na kati ya Jérusalem, nzoka na kati ya Jérusalem ezalaki pe na piscine moko babengaki na kombo ya Bethsaïda. Ezalaki na 5 portiques et biolobi na tous les portiques ezalaki na tous les sortes ya bato bazaki ya ba malade. Bible cité yango lokola ba aveugle, Bible solo ba lokola ba boité, Bible solo ba lokola ba baba, Bible solo ba lokola ba coca, Bible solo ba lokola ba batu ya lèpre, tous les sortes ya ba maladie et yaki komona na liboso ya piscine ya Bethsaïda. Et raison na bango ezaki nini? Bible lobi bazalaki kozela koningana ya mai. Et koningana mai ezalaki kosalama na moyen oyo Bible lobi que un ange du Seigneur abandai ko kitana kata piscine. Soka ningisi mai, bilobi oya ko sauter les premières na kati ya mai, que ça soit sorte malade azaki nango abandai ko bikisama. Alors bato babandai ko profiter ko kweya na kata agitation ya ange de l'Éternel, ou abandai ko ningisa mai na kata piscine na Bethsaïda. Basaki ko sala guéri. Mais malheureusement bato musuba bikaki na moye wana, mais eyaki ko koma na mwana mobali oyo asalaki 38 ans malade. Maladie naye et bande ko permettre ko pese nzoto makasite pour akoka ko ya pendant que ange du Seigneur azoni samai. Et Bible lobi lokola zaki kokokate
Et Seigneur Jésus comme le maître, comme le Seigneur des Seigneurs, comme le souverain sacrificateur, ayebaki ke nakata piscine wana ezala mutu moko azokuka formule ya piscine te. Nakoki koyebisa yo peke ezala ba moyen mususu zela délivrance na vie, mais mabanzela wana otikala kozwa délivrance te. Sache bien que nzamba za na ba moyen oyo nanu yo monite. Pendant que yozo koloba ke nzamba zotikanga, pendant que yozo loba ke nzamba zo mona ngato amona kangate, pendant que yozo loba bato batatu la kanzambe batatu la kendenge nini, mais yebango bien que nzamba za na formule différent oya zo koye pa na yo lentement et sûrement. Je t'assure que dans cette année, tu verras la main de l'Éternel. Crois-moi que Yahweh, Zambe na lola, Zambe ya Israël, Zambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, Jésus-Christ o nazo présenté yo maintenant azana chemin na yo pour na kumemela yo solution na problème ozanango. Et bien lobi que moi mobali oyo batu bakwea kana mai babikaka mais ye nani akokwese na mai azala kite. Oh Jésus ayeba kike zana kati ya piscine Bethsaïda, mutu moko aza malade, mutu moko abelaka azana makokita akomikwesa na mai. Et c'est pour cela bilobi ke nzamba za nzamba multisystème et alongoli système ya kokwea na mai akiti ye moko sur le terrain pour atala likambo oyo. Nabi ke na moment tozo parler ngana yo et nzambe akiti sur le terrain na ndaku na yo et nzamba akiti sur le terrain na vie na yo pour akota problème na yo. Cette fois-ci formule bande kozela eza lisu yango te nzamba zo changer formule passa za nzamba multisystème na yebite formule ni oselela ki nzambe o monela ki ete, mais cette fois-ci nkolo ko yebisanga pona yo azana formule mususu ya ko pesa yo loko la pesa ki mwana mobali oyo na piscine Bethsaïda. Merci. Et bilo lobi ke nkolo akoti na kata piscine amoni mwana mobali oyo alali netoko. Bilobi ayeba kike aumeli na maladie pendant 38 ans pe ayeba kike azangi mutako bwaka ina mai atuniye olingi obika mwana mobala zongseli Seigneur Jésus obi banda ke na ya awo nazalaka na mutako bwaka ngana maite tandis que mutu muso alingi ngana kwa na mai e mutu mususu akokwea liboso na ngai et tant mutu na kokwea ngaso na kwa na obikate. C'est pour cela na umeli na kati ya piscine Bethsaïda. Bien-aimé dans le Seigneur na kopé so piscine Bethsaïda na formule lokola église. Et ça na batu mususu avandi na kati église azo c'est la délivrance. Nzoka délivrance na ye nzamba bombion quelque part. Et ça na mutu mususu azana kati ya prière azo c'est la délivrance. On a ba moyen azo c'est là. Nzoka nzamba bombi on a ba moyen différent. Parce que nzamba za nzamba multisystème. Lelo na ebiso ke nzambe azo sa na ba système o mutu atika le monate. Peut-être système o yo bande ko c'est la bato si ba comprendre yo et ba ke ko kale yo na ngambo wana pour le boko nzambe monana te mais nzambe akobimelo na système o bato ba komona te pour le biso ki ba kangi na gauche nzamba ko fungula na droite et soki ba kangi na droite nzambe akofungula na gauche. Atuni mwana mobali oyo est-ce que olingi obika problème ezali Seigneur azo beta porte na mutema na yo et azo senga yo demande. Si tu as besoin il faut mettre la foi. Ce que vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de miracle dans la vie. Problème ezali kaka il faut muta fungula mutema na ye. Et moi na mobala lobi na zangi nde mutu yabi naza su na besoin ya batu po babwa kayote mais naza na besoin ya kopesa yo solution mbala moko tant yo zozela ba formule. Et bien le but que Seigneur ayebisi moi na mobali yoyo prends ton lit lève-toi et marche. Kaka na mbala moko moi na mobali azwa kili toko na ye ayoki mbala moko nzoto komi makasi atelemi pe atamboli. Et le long appel na zo bisayo bisiko zali ke makambo bande ko tambola te ka makambo wana na lobi ke tika ba porte o exaki ko kangme pa na yo au nom de Jésus
ezwa makolo o bayaki na makolo ya koloka yo bapakata mbangu na kombo na Yesu e moto nzambe etumba bango baporti oyo ekangamaki eboyaki kofungwama liboso na yo. Et la Bible déclare Jésus-Christ, il est la porte des brebis. Et selon Jean chapitre 10, tika Yesu à la porte, il y a ba ouverture o ekangama ke panayo et fungwama au nom de Jésus. Et ba porte o ezalaki ya kokangama na niveau ya santé, moralement, spirituellement, physiquement, to bebisi misala satan liko na ona kombo na Yesu. Et tika makambo etelema pe gloire à Nzambe et monana. Et Bible lobby ezalaki na sorte ya ba malade. Ça comptait malade à moi mobile. Et chaque portique ezalaki na ba boité, ezalaki na ba aveugle. Yango mona lelo chaque mutu aza na problème différent oya zo luka solution liboso na Nzambe. Lelo bien-aimé dans le Seigneur, croit que Jésus-Christ il est le seul médiateur de l'Éternel. Jésus-Christ, il est le seul médiateur, il est le chemin, la vie et la vérité. Makambo zo mona solote, ozo comprendre mutuna makolo nangote, nzamba za capable ya ko changer ba système, o bando ki ba compliqué yo dira tant moulai. Parce que moi mon balo a sali 38 ans, il y a malade. Je ne sais pas problème na sali combien de temps. Je ne sais pas, bitumbanayo, ya butu, o la katolo takamabe, et sali combien de temps. Je ne sais pas, banda libala ne kota ba problème na tata bana boyoka nakate, bat ba kota nakate ba kabola bino lokola matiti ba kabola kanguna mbuma, et sali combien de temps. Je ne sais pas, banda ozo ba problème na niveau musala, et sali yo combien de temps. Sans évolution. Je ne sais pas combien de temps vina zo baluke sika moko ozo sala lokola muta sala kate ozo akambongo lokola muta zo akambongo te et ozo mi se comprendre te yo moko finalement nazo kende wapi pendant combien de temps et combien de temps. Et bilo ebisibiso Jésus-Christ il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui va tant na yo sa combattu et ya sa maître ya temps. Donc ça dit à diriger Batawana pour récupérer yango. Et ce qui va circonstance c'est comme là qui peut se retrouver comme là qui moi na mobile on a piscine à Betaïja et Jésus-Christ il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Ba circonstance nous sozanango, ba problème nous sozanango, c'est Jésus qui est le maître. Voilà que na tongwa lelo na présente yo maître oyaza au-dessus. Ce qui va même lokola Jonas babwa kayo na kati ya mai yeba ke azambisi oya akoya komela yo tandis que bato bazo zela yo kotoko ya ke kufa nzokande oke ko se retrouver na vie moko eza différent o bato ba monité et pendant que bato bazo kanza ke tamba bazo ko bongiselo mabe okufa okoya nzokande nzamba bazo ko restaurer plan mususu na sima makambo yo. Merci bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, il est le maître, il est le Seigneur des Seigneurs. Toujours présenter le lokola, le véritable roi, puis le roi des rois. Oya kota ki likamama na mobali yo, to sengi ke lelo akota likamba vina yo. Oya kota ki bitumba ya mwana mobali oyo, etika lelo akota bitumba na yo. Et si ko zali ko baka ke Yesu kota bitumba nanga. Et tant na zol babo et si à côté bitumba na yo. Et sache bien que ezali sous makamba yo mon côté. Ezali sous be fort na yo te ko sala. Parce que moi na mobali yo bilobi ke azalaki kolinga ko ya na mai et tandis que azolinga mutu mususu akoyi. Ça dit ne be fort na ye rien ne marche. Mais ne be fort ya Jésus makambo etambolaki. C'est pour ça na mbula oyo ko sa be fort na yo te. Tika be fort en Nzambe sala parce que yo sali be fort et belé mais ne be fort na yo rien ne marche. Et maintenant il commis be fort à Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et marcher na ngam na yo. Voilà que kolo apambola yo
na peso espoir esika espoir ezaki te zwa espoir ke nkolo azokutana na mbula oyo ekoleka te ndimanga bolamu nzambe eza pembe na yo bolamu nzambe eza na ndako na yo eloko ozoluka eza mosika te eza pembe na yo et voilà que parole ekomeli yo po yebisa yo ke eza na espoir en Jésus moto akotia espoir na ye akozala jamais dessus na vie kolo apambola yo et na pesi bino numéro na ngai soki olingi ozwa aide à prière soki olingi ozwa aide na ba problème spirituel okoki ko contacter biso na numéro oyo 00243 89 99 27 616 na bandeli 00243 89 99 27 616 na numéro oyo okozwa lisungia le sambo okozwa pe conseil spirituel na ba problème nyonso oyo moni question lembiango et tokopeso Jésus pour Jésus atombola vinayo alongolango bisika pi satana alingi komema yo tika kolo apambola yo tokuta na émission ezali koya et soki nzamba salbiso ngolo kolo akozanga te kopesa biso grâce ya ko parler lisusu na makambo ezali koya espoir en Jésus Christ kolo apamola bino amen. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama agence Casa Peneur Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bobeta masolo na bato ya Angola bolingi botinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fred po biloko na bango ekoma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fred. No comment. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe alona David Nazamba